bota na bino nyoso bozo occasion kolanda émission oyo avec Bertrand Djonga moto na Nzambe comme nango ezalaka kini e bouger mais oyo ndenge ezalaka boye e bougera pe ti na mikili. Alors makambo eza belé ya koloba mais mikolo yo somo eza mingi po yiki ke koti trop na monde ya culture. Soto qui à partir à mikili total annulation à concert ya Koffi Olomide mopa mokonzi na salle arena eza moi passe pour na artiste mais esengo et pas ba combattant. Yiki eza lisusu so totali lisusu confrère na biso na ti lokole oyo lelo azo se retrouver na justice na Koffi Olomide. Est-ce que ça bien? Est-ce que ça bien? Yiki totali lisusu dernièrement awa Sankara de Kunta azwaki ba mbata et pas Bill Clinton. Nous dénonçons. Yiki totali lisusu Mupanzi oyo ya Weranson na mwana na Fabregas na niveau ya respect otoyebi o Fabregas apesa na wera ba batebele ba Bertrand Djonga uzongeli mambo kala wana po mambo ebimi lelo na internet bato ba komo finga na internet bato ba komo loba na internet bato ba banda yango na bakini biso abako na internet ya ndenge nazo loba Koffi Olomide ayebi o nazo loba Weranson ayebi o nazo loba Tata Mobich ata jibe pia na yebi keno ba Bertrand Djonga moto na Nzambe na ba Zakari ba basui de baba na ba masolo. Alors biso tanto to memaki yango to yaki na mona media et ça il pona ko faire évoluer mon ndule po izaki ya olala mingi batebe ba banda oye batendenge nini mosutu kakalika batebe ba banda oye batendenge nini ba raisonnaka mais biso sikoyo na mondenga mystique to yela ki yango bongo. Alors lelo na olinga na baliro tozokende tina ba 2022 na ngolu ya nkolo oyo abatela biso na ngolu ya Nzambe oyo apesa biso kimia vraiment tukusala yango. Alors olinga tozongisa yiki wana ezonga na monde media eza ya kodai bato siko ba komo fingela ngo na kibuzobo yo uti na mona ndako yebi no elobo te utangela ngo te okoti na nini oye na kofinga kofinga ezate ko mama na yo nini na yo boy nde moi critique a besoin que ça mutu na nzela neti album isimbite obeti li solo na kine koma kofinga ndenge biso banda kosala concert isimbite o dénoncer ofingi nini isimbite dénoncer ou fingi. Na bakini ya lelo biso olinga to zongisa mo idéologie wana ya kala wana mais to betana no lisolo nini yango esalaki ki lelo arena ekoma lokola Zenith ya Weranson ezaka annulé mingi totali kanda ya bana mikili kanda ya ba combattant kanda bato bafani na poto contre biso bato tozana kinga pour na tike ono contre banani. Alors na ndenge yango oyo Congo lelo ezotambola bango ba décider balobi ata nous le moko te ko beta na poto yango moni banda ta bafali bapeta concert na bango mais excusez beta na kinya te beta na moi au boulot. Alors Koffi Olomide mon pas mon conseiller il faut décider à beta concert na arena à négocier na producteur ndenge singaki maramunyoso esimbi Weranson a yo décidé à beta Zenith à sololi ba billet tekami mais jour J moins kingani à télémé pour niveau de sensibilisation bango sala lelo pour mon ndenge concert ya héritier rataka série wana pour mon
ndenge ba concert belé bazwa mukano ya kobeta mais banoko ba décider ba arrêter biso yo tolinga kokota baka mamo mingi te pour lelo yo soki Bertin Diongo moto na Zambie na nyati mikili ekoma o yeyo Bertin Diongo yeyo moto na Zambie yeyo ekoma ba menace o makambo ndenge na ndenge yango biso to komobendana nde komoka yemba soki motema mobembani yo soki ntango yazo bendana ntango moninga azo pusana biso sikoyo tokomoyebela makambo na musika po tolingi sute ko tokoyela ba victime po basakle baba baso bazwa ba menace na poto bakele pia na bazwa ba menace na poto alors peut-être jonga sikoyo nani wa hotelemela ba combattant pour zala la kimia yango biso tokomozwa ngo sérieux tolingi sute mambo ni namba hotelemela mambo na intérêt ata na lobeli mambo no ni kofia opia ngani ata na telemeli lelo na telemeli ba combattant we ranson au changa nini so to sale mission tuna we ra ikoza moi nini ya oso la moi mais o sona ke kota makambo etalinga kutute po concert wana ngana ngana ki nangati concert a Kofi na ngana za te siko kote lango wapi na fenêtre ou na porte voilà to esikoyo ni solo ya natiro kolena Kofi Olomide boyebi makambo wana ndenge petaka simo boye dernièrement to solo la kina mwana mai big manager Héritier Mvuki to yambaki semaine oka to solo la kina ala sirke ba image kala mingi te bozongo na nini emsu bozwaki abo biso na retard biso na retard mais li solo wana Yesu sala moi neti moi théâtre mongo Kofi Olomide abengi na tilo kole dans l'année na olo baboya ba muso ba olo ba Bertin Diongo betaka lisolo ya Kofi malembe po ye justice jeté na sali o betaka lisolo ya Kofi malembe po ye kuta justice na sali ni na sali ni alors Kofi Olomide pour muto azo mener vidéo wana la concert na biso confrère na biso Mati Lokole c'est notre confrère Kofi Olomide pe musicien na biso alors Mati Lokole alobi Kofi abengaki alobi akoma zamba na ye ezaki la sini c'est-à-dire abeta ndenge mwana mai wana nani ou abeta nzembo ou abeta ayimba sala mi l'émission wera boy Diongo. Pierrot. Pierrot. Trésor Lumière. Trésor Lumière. Alobi, akoma lokola, akoma Trésor Lumière, ya Kofi Olomide. Si vous Trésor Lumière, nani Massa Nati Lokole habité. Na niveau Nati Lokole. Ndenga kole na monde ya journalisme pour zongela beta lisusu abando betela musique ono abando sali la Kofi ba émission ya mubulo ya lokola ngaka Bertin Diongo ko ata Kofi Olomide ata we son ata jibe bien kutu muta ko meka kutu te po abanga kutu mutu ta kutu nga mona raisonner ga mepinga kanda mutu kuda ko meka kutu te po pianga kanda e banana ndeni yo ando solliciter ono Bertin Diongo sala émission o bando lobela ka wera sonne nga mona test ko vina nga bando lobela wera ya nini abando lobela ka jibe ya nini so mo taliba 2008 2009 Bertin Diongo amena vidéo na artiste congolais qui ne craignait pas moto na Zambie journaliste mboko yo nani nous ça yebi que non na soir favanda ata la TV pour sinon ba chrétien so do exact kamba so ozo tala ngate to bebane alors mutabongo oya koyele ba menace oya koyele ba tentative oya koyele ba demande ya ono koma ko sala émission
neti nini donc pona na côté ya mona no yangana na sisolo ba na tilo kolete po mutaya ko meka kutute ata mudaloti na ndoto soko loti na ndoto lamuka mbala moko cha makulu na mai po ndoto wane ya lisuti lamuka na ndoto cha makulu na mai po ndoto abongo ezongi lote po ukomekela ngo wapi na Berthe Djonga oyo wapi na journaliste mboko oyo wapi di keba ngabutu donc omeki obenga na telefone o Berthe Djonga ngawe nga jibenga kofinga falinga ferebola na ngo sala nga ebiso o kutaka plainte na parquet na tongo. Oh papa, qu'est-ce qu'il a fait? Non, bon retourner. Pour ba plainte non so ya ke non motif oui la mo sur place wana sikotango bazo tango bazo ba olo makamu na yo ngamona sengi nanu ba beto nanu fimu avant no samba donc musicien ya romeka bongo ba beto nanu fimu we ba kana na ngate bako beto nanu film état de droit esali nanu po o provoquer o toucher personnalité ya journaliste mboka oyo état de droit esali nanu kiba il faut état de droit esala nanu ba beti nanu filmo ki o mekeli kamo esi oyo elongo baniti alors kama sikoyo Koffi Olomide abengi na tilo kole ayo na TV alo ngana ko bima na TV wallahi ngamo na obengo kana pale yo na do ngani yo ya kana nanda ya kana tusuro eso ina nda na be namba mo epesa na posa kolela alors Nati lokole abimi na TV alobi Koffi Olomide a proposé nga na ba dosala émission na kokoloba Koffi Olomide na télévision de siko e bendeli nati lokole ba problème e bendeli mona mai ba problème Koffi Olomide a fâché alobi pourquoi dire ça à la télé alors ngamo na zomi tout na tisiko question on na omi tout na mikolo nyonso est-ce que nati lokole Koffi asiliki ka pona kobima na ye na télévision Koffi asiliki ka pona kobima na ye na télévision ndenga yaki koloba na TV ou bien azaki na ba langage moko isalaki bien te na artiste. Peut-être la benga qui est na téléphone à Gazaki, il ne faut pas essayer. Alors, c'est une grande question que je me pose. On personne on se pose même question. Tu sais, dans la vie, en vague, dans la vie, il faut avoir la sensibilité de connaître la vitesse et précipitation. Tu peux agir avec une vitesse. Tu peux agir avec une précipitation. Alors, kolo ya kelalo na mabeli nzambo ya sala mokili na ye alingi bongo te asengi na Koffi Olomide alobi o mamoto. Donc Koffi Olomide soko zolanda Berthe Djonga journaliste mboko yo abenga ka ye Berthe Djonga moto na nzambe yo yebi boma moto boma moto oh et ça va bien. Alors lelo to sepeli ndenge bino bato oyo kozolanda biso bomesani kosolana biso
biso elongo umesani pour l'émission pour les solos on a petit ils apportent et puis ça peut nous conseiller bien la tiro pour alors Tony donc qui est les solos qu'est-ce qui a fait que Sankara d'un coup de temps va bêter ma profite pas à Bill Clinton. Moi-même personnellement j'ai appelé Sankara Natunaï. Mais elle a cette une réaction à Sankara. On a bien mon amai. Les comptes en déni bien Berthe John. Qu'est-ce qui s'est passé on a nani? Bah il s'est gabé la bête qui est au bambata. Par un mot bien là. Qu'est? Un cas de téléphone. Il s'agit de Sankara les gars dans la télévision. Les gars critiquent comment les musiciens, les gars pour Sankara les gars s'en charger na yo. Soko yebi ga mikolo wana zo les gars na TV trop. Faut zo wana na village 2 jours ou bien 1 mois. Assisa na no kanda na ye na TV. Pour soko vandi ga na kisasa. Vous allez yo dans le tin soko la TV ou passer la télévision wana. So vous allez sur un hôtel TV ou passer la TV ou ba nous ba ngambo mikolo nyoso pour nanu na mona mutayebo bongisa ufinga mtu mutayebo bongisa ukitisa mtu lokola Sankara acha na comédie na kati alors vite babilo wana bile lokola muta show talaka a pété plan alors on a pas porté parole conseil Zaboui, Sankara de Kunta, Sankara de Kunta. Lelo, héritier Watana Bigokan. A Komana Dadi Moula. Oh, Bazalaka orchestre mo. Amanako héritier musicien Wél. Amanako héritier musicien Fenan. Mais vu comportement ya mon amai ndenga zalakanango. Aïko zwa musala lelo et pas ya héritier Watana. Afuta mage pas héritier. Amataka avion n'est pas héritier, avoyage n'est pas héritier. Il faut ouiller bakotos personnalité à Baninga. Bill Clinton, c'est un leader qui s'est créé avant ba héritier, qui s'est créé avant ba faire rigola. Bouyebi. Pour biso to banda olobela Bill Clinton nanu héritier wa faire rigola. Abandon orchestre été faire écoute azo luka azo regretter azo fâcher Zakari baba sur série wana biso dans horizon 33 l'émission vers scole na pointe pour vous comprendre ndenge ya la alobi Zakari mutayo panza ou les marquis ti le lo so botuni faire rigola ayebi masolo wana mais sikoyo lelo yo fait gola comme leader lelo yo fait gola amata faire na bengi yo faire na bengi yo deuxième troisième fois faire gola est-ce qu'on peut ça Zakari dit mais mutapanza les marquis pour lelo comme leader est-ce qu'on aurait raisonné pour yana dit et pas Zakari ba mbaswe mutapanza les marquis pour les locaux comme leader. Yama mususu. Soko tali tika mokile tango na ndenge nzamba tindi yango kusilika kate. Soko za episode za bata bakanda za kara mukakanda de episode lo sakote. Yem tayo panza les marquis, yem tayo sala nil, yem tayo sala boy. Oh! Les marqués pendant na peut-être pour na intérêt kaka ya yo faire rigolo za la lelo faire négoza. Parce que yo continuera na les marqués. Vous avez combien? Ba combien ko télémisi mi tout lelo. So totali na boy ba problème na o critiquer te na o tanga na o beta li solo. So totali na ni yo JDT molopoi sans cynique. Lelo akota mai. Akota mai po okese kufa. Ma mona zo lo batate kai ma ebi. So totali
nana za suna le marquis wana pour vous trio na trio wana so totali Bill Clinton lelo pe bien que biso to banda olobela mais siko lelo bila dosa Bill comme na est-ce que Bill a répétera Nicolo. Alors na makambo nyonso wana nayebi ke makambo émission yo so imtalandi yango ekoma bobanda kokana ngai ndo eza ba vérité oyo ezongisa bato bakoma ba leader lobby ntango bapanzi orchestre ntango eloko moko esalami yo kumisa nzambe na occasion wana ofere seri wana alongwa mpota ya kini koleka kaka na tv zakara apanzi orchestre apanzi le marquis ozakara sa tala lelo mutu oyo bapanzelaka orchestre Bill Clinton ti lelo aza na niveau na ofere te sonaki encore plus loin Tutu Kaluchi alongwe pa ya Jibe Piano aye nga na yebi na kitambo tovandi na kitambo Tutu Kaluchi alobi no Zakara proposé Tutu Kaluchi alobi Tutu Kaluchi osali trop na monde andule bandombolo badi tutala bandombolo badi tutala mama mwana mama wana nyonso wana alobi kangisa bakri wana nyonso beta yango générique ata mibale ata misatu tukaluja Bill Clinton kutu fezate Bill Clinton kutu ayembi asala orchestre ayembi nzembo ya yemba ko ya wana nzembo wana ayembi azimo ampleur ebongo bongai ngakutu na yemba na poza ba voix kiliki Zacle baba basu insista omoni na tombo musa plikolo a insista mille une fois Tutu Kaluchi sala bakri na yo soko kangisi yango ekofula yo lisusu po wana eza domaine bato bamaîtrise bato babosana metango okangisi yango mbala moko donc esala eloko moko Tutu Kaluchi avandi ti tv nga tikanga na ozepo bato baosala basuccès na banzembo balengi nga te kende wapi naluka Tutu Kaluchi ntango succès esili na bongwani nasali boye na kingani nini c'est-à-dire mpona kozongisa kozongela masolo ya fere gola eloko na eloko eza na ngonga na yango fere kutu vertige wana mitali teke aza leader akena vertige wana akekote pa Koffi Olomide tanga kote pa Koffi Olomide or na mutu na yo ndenge eza wana nzambe ayebaka ke oza na makila leader ata ndenge lelo ekoma mambo okisi nini ya bi osalelaka babiloko wana ata banini bokosalela na bino soki ezalaka mais mutu nyonso ava évole po mokolo mpe meza nzambe si tu te trompes avec naolobaka bato nyonso baolandaka si tu te trompes avec okisi nini yaya epolaka otali ebela bamarabour banda kosala basuccès lelo oke na cimetière na ofu okundoli boye emsu miku epoli me nzambe ndenge nzoto anganga epolaka ndenge mikuwa na ye epolaka
eloko asalaka wana ezala na délai te. Yo kotisa ye na cimetière asalaka combien de jours po apola ndenge moko dire abakisi oyo basalaka. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. So akosa yo, oh non, moni ndenge za boso okepo ende osali bo bele babela maboma liboma etikala. Mais qui s'en basali na yo epola. Si tu soki so bosana adresse ya ogendo chama. Ok, l'exercice qui ngani okuti alenda na prière. Ok, l'exercice qui ngani okuti blindé. Ou non ngana koma lokola fere na koma lokola fali na koma lokola Berthe Jong. Na koma lokola Zakari baba baswe. Biso ko bandaka na ba classe pour te okoma po. Yo sikoyo yaneti ozala likola kiti ndenge na zaboye olinga osote okitambala moko. Donc biso ezaka obandi malembe po okoma mopanzisa. Ndenge ezabo eza bato mosusu atali eza ba journaliste ebele biso toyebi ti po abeta lisolo ndenge aobeta boye il faut ebele ya bapapier tala ye pembeni ebele ya bapapier po ntango amatika na kiti batiele micro reke ka makambo nyonso abosani ebobia nzela nani kaka nzela to bandela excusez bon certes kote wana okokata toyebani aya mutusa okona na plateau boya kuti mutu na Nzambe mais siko biso yalaka nango na mutu batia yango bongo evanda okokana boye pa na sisi oyo na bandi mosusu na sisi oyo na bandi mosusu kuti ndenge nayaki nayelaki teke ona olobela mabaki ngani na kingani me nayebi lisolo ya moko na moko donc yango omoni ntango ozotalanga ezala musicien sambela Nzambe obi Nzambe pesa Berthe Jong lisolo na ya bien po abeta lisolo na ndenge ya nini te po so na bandi omo talaka omoni lelo po eza bandule ntango toloba mambo ya bakisi na banini ya musique mosusu mpe ya 2 jours esili succès oyo mbula butu lobe eza sute oyo kaono oyo bachango nani oyo abetaka misiki oyo oyo boyebi wana so natangi oyo Berthe Jong atangaki dimali te oyo Berthe Jong atangaki soki kingani te. Alors so obeti ndule ya elobaka tata mobichi Adolphe Dominguez les grands sapeurs de mon pays ayesanga Berthe Jong bato oyo omonaka oyo moi nzembo moko 2 jours 3 jours 2 jours 3 jours 2 jours 3 jours 2 jours 3 jours succès stylé pour nzembo pe yanani be yanani o pe ici la avant yanani o azana limité o nani mission mo azana limité o kumbe ki so ikumbo yena o yebisa nzemba ici la succès avant ici la succès avant. Il y a 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il y a tout le temps Nzambe na kati. Nzambe ana yo wana te. Po ye mo ga yiri mo bimba na yo. Sikoyo nyonso to komi kuna pona o mon avenir ndenge ezala. Kala fera badai ko raisonner ngai musique esili ngai boy zakara yo panzela bisonza nzoka Nzambe azo tracer nzela azo lekisa lobi papa kende boy tambola pokuma fere gola fere bato bayebi histoire te ya bafere oyo fere gola sera le marquis wana fere bena très fâché zakara bomi le marquis Zakaria bomi le marquis lelo bavie na biso bajournaliste mosusu akoma boye olio otonga ozoboma vertige wana fere gola ke bakofi o azomiyeba te nini eza epa na ye azomi
yeba te nini nzamba tie kati na ye surtout do ba pesa yo avoir bien wana oh yebi ko varie nyonso me faire conseil gratuit oyebi faire gola seri bozo yemba na ba Emilia alliance de Ngongo yo lingi kana le la mo konini seri wana bango nyonso na orchestre na wingi baobanga yo nayebi ke seri wana ya Pentagone wana fere ayembaka te nalobi kaka po seri wana soko opesi fere eloko wana akolongola ngo kamatina Emile ayi moko amikoti duti po mona do nzambe apesa yo fo yeba eso nzambe akabela yo apesa yo likabo moko ya bien salela yango mpe fo tambolaka enge benena maloba na nzambe so fere abeta misika mokende ndeni okosema nzambe. Donc, faire gola Jésus de nuance aye komiye basi matango aye kosala orchestre pour faire abana mama on dirait pas na impossible na kosala orchestre atali boy fallait asala orchestre atali boy ngafuna be donc abana mama orchestre faut Zakara soutenir donc soutien au l'équipe Zakari ezalaka soutien au l'équipe peut-être on va soutenir ezalaka nzambe donc soutien au l'équipe on Zakari va se soutenir yo nzambe on nzambe so acheli yo soutien telo mena libanga ka lo soutenir yo ata ba yaki 30 ata ba ennemi bazalaki yo non ni ba telemeli yo aleki na chaîne yo ya waya alors faut miyeba yango ndi mama na likambo faut miyeba sikoyo na conflit lelo ezosala entre bana ya Fabrigaz c'est-à-dire ba jeune ba outé pas Fabrigaz Materazi ba 10 apine 10 a match ba Materazi ba 10 a match na jeune mususwana na ba bina filé na ba bina filé lelo incompréhension totale tala ba conflit no so otondi maka yango te o musicien na o ba oyo kana te tondi maka yango mbala moko te o mona to moko tsa o kisha tondi maka yango mbala moko te lobi kara Materazi na bina filé na siège à Materazi bazo bina na anniversaire à Materazi lelo yo ba oyo kana te ba conflit mususu ezaka yo bana mai ndeza boto zala oyo koto boyebi wera na jibe bato bakufa mpona wera na jibe conflit ya wera na jibe ebomisa bato mais lelo wera na jibe bapi baokopere kitoko so bayebisa oke bango ti ndenge eza boye lokola bana mombele babundaka mpona jibe na wera bayokanaka te siya bino nde bobunda naofungula na bino peple miso boyeba Fati Beton na Martin Fayulu lokola banani babundaka na nini bakoperaka te bato bazalaka bamasakala bon pelisa moto lelo no bayokana te bakosololaka un jour so mikolo baosola te yebaka bakosololaka alors conflit ya Materazi na bina filé ngana mamona yango na komashe mote eza ya lokuta okaka sika bina filé aza koyokana te na Fabrigaz bina filé noti lelo baoyokana suti bina filé Materazi o ngamu na oloba na bino nde na oloba nazoyebisa bino ba vérité aussi
ti na zui monda mona tindeli bina file. Ah, ça bien, en tout cas félicitations. Ah, mona mai na sepeli. Si ko lelo yo. Boya okosa biso oni. Boweli nini? Ngam avant ndi ma conflit na bino wana. Oh, nani ba wana. De boye bisangelo ko boweli. Ba conflit a lokuta. Ba conflit ba oluka. Ba twa kipe musique na bango. Ngai avant ndi ma ba conflit na bino. Boye bisangelo ko boweli Kosa biso boweleli nini boswana ki wapi kodeni ebimika mbala moko na TV ono bazoyo kana te mikolo yo omoni ndenge za boye materazina nani antukezo simba te tema ba okipe bandule na bango te yango siko boye banda okipe abwakeli kingani oyo abwakeli kingani oyo asali boye kingani oyo asali boye kingani biso doyebi bino Bete chonga moto na Nzambe journaliste mboka oyo. Materazi na bina file boweli nini. Ngana ondi mana conflit na bino te. Ngai Bete chonga moto na Nzambe journaliste mboka oyo. Na boy kondi ma conflit na bino. Avant ndi ma conflit na bino boye bisanga boweli nini. Okaka sikoyo mbala moko baswani tomoni place baswani te ekomika o ba okoperete ba oyo kanate kaboy ezala bina file na Fabregas bawela ni kaka o Fabregas aligai na TV alobaki ke alobaki nini yango o alobaki ngai 11 dimetre soki soki 11 dimetre soki nini mumu wa employé ki wana siko kaka wana ale ozwi kando lobi wa bengi 11 dimetre soki abengi soki assassin dimetre soki ennemi dimetre soki nini boya ba terme mo wa employé ka bo berte jonga très vigilant to yebi ndule di nga avana ndima ba conflit na bino o fere gola na kingani bayoka na kate bozo welela nini ba conflit o fere gola na fali ku bayoka na kate nga avana ndima boye bisanga bo weli nini o Fabregas na robino mundibu bayoka na kate avana ndima boye bisanga bo weli nini o deplique na robino mundibu bayoka na kate peut-être jonga moto na Nzamba avana ndima boye bisanga bo weli nini o Materazi na bina file bayoka na kate journaliste mboko peut-être jonga moto na Nzamba avana ndima boye bisanga bo weli nini o jibe piana na werason boyoka na kate tokomi ko boya yango ngava na ndima boye bisanga bo weli nini o nani lisusu avana ndima boye bisanga bo weli nini bo ba conflit amene kuma ya lokuta mutata bo swani te bo kopereka yaya mwendeza boye wena na jibe bazalaka bien batambolaka bien bayoka na kate izala boye biso photo za la bongo pour la génération moko il faut doza poser pour ma solliciter yango nga bete jonga moto na Nzambe journaliste mboko na lobby avana ndima ke boyoka na kate boye bisanga bo weli nini o Héritier Watanabe na l'homme de préambule les nani yoyo J3 l'homme de préambule avanga na ndima boye bisanga bo weli nini o nani na kinga bayoka na kate nga avana ndima
boye bisanga boweli nini ba conflit na bine kuma ya lokuta kada le vidi boye lobi na tongo no beje na bete jonga ba oyo kana te to weli nini or ba vrai pire ti nga avana ndima ke boyo kana kate boye bisanga weli nini nani ba conflit na kuma ko ta doute nani oyo nani Ibrator piano na Fabregas bayo kana kate mbo mo dole ya kolongwa wana isala ka mwani mais Ibrator piano na pina file bayo kana kate avanga na ndima boye bisanga boweli nini po ba conflit na mne kuma nani bayo kana kate nga avana ndima boye bisanga boweli nini po lelo yo bete jonga soki na sala ka mutu ya ba desa ndena ndima na nga makambo ya ona to finga na internet po na koma na succès na internet succès ngo ya internet ngo to zwa ba succès to senga ngo no to so anto wela na mutu so na mutu beje manda bio yebi honorable Zakari baba baswe nzelo biso to nakisa bango fo bandima na biso po avana ndima ke boyoka na kate boye bisanga po weli nini koma nga no bayoka na kate na bayoka na kate na kingali bayoka na kate sera ko zuana kutu ba musicien e bana ko sala mo nini azwinga musicien azwinga nani ozwi moto musicien te bobeti concert moko te boye binze bo moko te moninga ameli moninga mususu bokutani ata na balabala te no oya kudenga oya salibu yo vanda ke pana bango sali so 3 à 5 ans boyoka na kate nga vana ndima ke boyoka na kate boye bisanga boweli nini avana ndima boye bisa journaliste mboko oyo boweli nini alors ba conflit le ki belé menga avana ndima ba conflit na bino boye bisanga boweli nini omoni Koffi Olomide na ba Weranson to comprendre pour Koffi Olomide azaka soki aleki na chaîne na télévision question de mautu na ye face na moi systématique moi crête na ye oye ça na ingrédient ndule na ye ba conflit a Koffi to rondi mais ya bino wana nga avana ndima boye bisanga boweli nini kabo ina ndima kabo obimika boye ezaneti oyo bisanga ke évêque mukuna na église catholique bayoka na kati avanga na ndima boye bisanga boweli nini hôpital ya 51 na hôpital ya Kitambo bayoka na kati avanga na ndima boye bisanga boweli nini avana ndima boye bisanga boweli nini ti jango oyo pour solo ezongi alors bana yakini merci trop merci mingi na bino nyonso oyo bolandaki émission oyo esengaka mwa bashosho ezelaka na remercie bino mingi ezala bajouer le capitaine le visionnaire ezala bakumba ezala bato nyonso vraiment peut-être jonga moto na nzambe na remercie bino mingi mais soko oyebisinga ono église catholique na mukuna boyokanaka te nga avana ndima yebisanga mukuna yo na église catholique boweli nini po mambaseni koyo ozalaki te sikoyo esanga bowelelo na ndima te